ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout. Vous mettez un à travers ABC One. Nous avons toujours chaîne Moko mais la rabino analyse solo autant au réel ticket kimia et régner partout dans ma botte na bino ne tolobaka toujours que Jésus-Christ est le number one. De bomoni longinanga et linko talisa na bino que toye pour natina ko analyser maïze que la République démocratique du Congo le Seigneur ko ebako les lots sali moi recherche to ko ramener bino na quelques éléments oyo bato bazo ignorer jusqu'à là oyo et ça élément moko ya makasi plus fort et so pe sa message moko direct na bakambi ya République démocratique du Congo na yango to ko talisa bino tout au long ya émission oyo to sélectionner qui quelques vidéos pour Nabino Petro Sabino le pourquoi mais c'est Joseph Kabila Kabange a Ndimi ko répondre to ko zonga sur la scène politique par rapport à la demande ya badepte na yepe to ko lobela bino lisusu makambo oyo mbula esali bel et bien la République démocratique di Congo bande ko balandi émission nous analysons ensemble zo fungola ba porte pour na yo olingi o lancer message par rapport à sujet to abordaka comment la numéro est affiché na bas écran na yo message comme là biso soit vidéo soit audio to ko lekisa yango po Nabino bande ko balandi chef spirituel à Congo central ne Ntemi a lancé qui message moko très fort pour le gouvernement en place pour nous tout commenter moi mingi te to tiki bino bola ndana nous élément oyo et puis toujours on a plateau pour la suite il y a analyse na biso c'est parti. Tu m'as pas mis dans le gouvernement, je vous connais vous les Balouba, les Bangala et les Baswahili. Mais natiki bino tranquille, vous êtes des Bantous. Vous irez seulement à Lubumbashi mettre votre capitale de Lubumbashi là-bas. Parce que Kinshasa sera la capitale du Congo central. Je vais ramener le Congo central de Matadi à Kinshasa. Celui qui bougera, il va suivre Tshisekedi au monde de mort. Je le jure. Sanakumara, Osiris, Fumukimangu, Maître Jésus, Ramakrishna. J'ai divisé la République démocratique du Congo en deux. La République du Lualaba pour les Lumumbis, capitale Lubumbashi. Et la République du Congo central pour les Abakistes, capitale Kinshasa. Vous me connaissez. Je suis un ancêtre divinisé comme vous me connaissez. C'est tout. D'ici 2 semaines, ceux qui vont résister, je vais frapper. Je vous préviens, je vais frapper. D'ici 2 semaines et demie. Je leur donne 2 semaines et demie. Benda qui vient de Kwaou. Après 2 semaines et demie, Voilà, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Boutikola Nandenge, chef traditionnel, to chef il y a secteur parce que mon ami Bengi il est Dieu, voilà bon pour ne pas commenter. Albert ko frappé, pas maté. Bazo respecter makambo ya zolo bate bout kolanda to ba commentaire et belé te albi a ko frapper venons voir parce que bandeko balandi to zu élément auto tiango parce que to peuple congolais peuple africain ba croya kana banzambe jusque là bandambo ke bandi ko souffrir tozo mona banzambe ba réagir té to comme une situation actuelle oui Dieu existe parce que à sali miracle to comme jusqu'à nos jours nde toza na kimia to sengeki makile tanga te mais to bosana te avant biso to ya bakoko bazalaka bokoko bande koloba non mboka oyo to kolongola nini oyo to kozongisa boye Matadi kibala lobaki okoye koloba mais jusque la force to pouvoir ancestral les osala et l'autre côté je vous informe les se faufiler ko kende koluka ba poste kuna ba pesa mo poste ministériel pour basala tandis que Bokoko eza pour na ko protéger eza pour garantir to bosana te que
touta wapi tokokende wapi soki mutu asali mabe sanction eza wapi tokende mais force ancestrale to force traditionnelle ezowela baposte toyebi te bokoko yango ekufa toyebi te bokoko yango po bapaster ku n'en parlons même pas tozotalela nzambe voilà Dieu va faire voilà bango moko bakomi kolia mbonga gouvernement tozoyeba te makambo oyo tokozwa temps ya kolobela yango bino moko bouti kolanda message ya ne mwana ntemi azali chef spirituel ya Congo central ndenge alobi akofrappe tozozela suite faire makambo soki ekosuka lolenge kani bandeko balandi l'air est grave kuna na Kalemi bandeko batelemi y compris autorité armée batelemi pour na tina ete ko senga démission ya gouverneur na bango na kombo ya Zoé Kabila trop c'est trop balobi yango na vidéo oyo tozo balancer bino tout à l'heure pambate to biso nyonso que c'est depuis son investiture na gouvernement oyo ba compétence ezalaki déjà abande ko kata ko prononcer discours te voilà ba jeune ba ko j'ai biso ça qui analyste ba ki ba tie ko chapeau ba conserver pouvoir et voilà peuple etelemi pour na ko senga ndeko Zoé Kabila atika ebonga trop c'est trop tous les éléments oyo pour tous on a plateau pour la suite il y a analyse na biso c'est parti Kalemi ni danger Kalemi tuko na général Tango Fort chargé d'opération Zoé kitu kinanuka bwizi na pita njobe biona batu mugara. Voilà, fidèle internaute, bauti ko la zo élément oyo tolo balisusu nini bino moko bomoni bande ko balandi bokondi bakabaka yango te mbaso yango pona kosala mais pona kosala telo ka muke baninga mususu baza bazoba ebele ba gouverneur bazali mais pona kosala moi ke nayebi te azwa ki yango kaka na titre ou bien tie comme na niveau oyo en tout cas félicitations na peuple à Kalemi nde bazu courage ya ko manantela pona ko dénoncer le ko senga ba longola ye peut zo senga na gouvernement en place ba tenir en compte pona ko longola ye kotika ya travailler kaka po outi na FCC bien azali le ki ya président sortant ezali kitoko te pe biso to côté le matin na capitale pona ko telema likambo yango ba o ba salaka wana ezaka na temps wana mais oya ye eleki asa incompétent en tout pour pourquoi population etelemi boye boki bino moko baza accompagner na bateur ya l'état donc bato yo ya mibeko baza na kati wana basala à ce que volonté à peuple ezala respecté bandeko balandi to biso soko ndeko Martin Fayulu Madidi atindi message na ye to azo soutenir aza de cœur na ndeko Lisanga Bonganga pambate Aza appelé à comparaître devant la justice pour Natina Lobaki, vérité, au Ebison Stoebi Banamboka, que ce monsieur Martin Fayulu qui avait gagné les élections, Tango Alobi Yango, et puis Bengiye a qui comparaître devant la justice pour Natina Koluka Kotalisa, pour Nani Alobi Yango. Or, Biso Toebi déjà que ba preuve est déjà réunie. Ezalaki mo erreur muke o esenga maka ki otang basengaka bana ba PV o ezo justifier que ezayenda ganyaki boyebi o elekaki pour ne pas rappeler na lelo opposition et memaki déjà biloko na bango nyonso kendaka kotika na cour constitutionnelle na mikolo eleki ndeko Lisanga Bonganga alobi que c'est Martin Fayulu nde aganyaki et memeli ngambo na yango président Martin Fayulu Madidi asa de cœur na ye alobi batika ye aza mwana mboka aza na liberté à s'exprimer pambate o alobi za vérité tolobaki vérité désir ne kokanga bango tout nana koke kondima que Lisanga Bonganga lelo ko kondima que c'est Martin Fayulu qui avait gagné point d'interrogation tokozwa temps ya kosola likambo yango pambate na mikolo eza koya tokokende na procès pona kozwa yango nous trouvons que ndeko Lisanga Bonganga aza pour rien alobi na vérité botika ye na mboka o démocratie ezate mutako koloba bosolo te pe batiki ye biso soto yebi ke pouvoir wana bazwaki yango kozwa pour ne pas reculer en arrière botika ndeko Lisanga Bonganga avanda bandeko balandi to yebi so que ndeko Moïse Katumbi auti kokita to ko atterrir depuis les matins
na ville ya Goma pour na tina ko sensibiliser population na tina ya maponami ekosalama na 2023 oyo auti ko lancer message moko très fort na tina koloba ete azali président moko te opportuniste azali na yepete mutu moko o ba corrompaka pour jusque là mutu ko corrompre na na botami te kasi azali wana pour tina koluka bien-être pe ko défendre malamu tina suka bomo na ye. Allez-y comprendre, est-ce que message wana ezali vrai du fond de son cœur? Si oui, félicitations. Ce qui pétait en tout cas tokozwa te kolandela yango pamba te émission na biso komona ngo analysons ensemble to rappeler to beta moi c'était to mona ki ba drapeau ici des acquis remarquables na meeting wana na Goma batu ya ECD ba répondre favorablement ndenge bozo mona ba photo wana ECD vraiment félicitations ba fleur na bino ndenge boy ko accompagner ndeko na biso Moïse Katumbi. En tout cas bandeko balandi et ça l'a bien comme on a que toza elongo jusque là tozo bunda pour na tia mboka mais ba o ba ko trahir ndepé saka pasi donc baninga bazo accompagner bino ezala te ke lobi bo pesi tendance lokolo libanda lokolo na kati na yango boza lokola mutu moko pour na tina ko bunda pour na ngambo ya ekolo Congo. J'ai continué à insister parce que jusque là pour parler ça en cours ya bandeko oyo basalaki conférence de paix kuna na Minembwe pour na kobenga ba pays voisins pour atina bakoyokana na ndenge makambo elekaki ba soldats congolais ba remportaki victoire na est de la République ba lukaki ba benga ba pays voisins Burundi, Rwanda etc pour na kosolola kosenga na bango ba regagner bamboka na bango na kimia mais na est to mona ki groupe ya banyamulenge o baboya ki kosolola pe jusque là bazali ko déclarer na bandeko na bango ba kufe sengeli vengeance et salema pour na nini bazui ba faire reculer bango babomi batu oyo bande ko luka ko pesa peuple congolais kanda to bande ko zangisa peuple congolais kimia bango basiliki balobi ke vengeance fo salema bande ko balandi. Est-ce que ezali valable tout ça souci na batu aboye? Peuple congolais, chers compatriotes, camarades résistants, l'heure est grave. N'oublions pas un seul instant que nous sommes en pleine guerre. Faut-il alors vous rappeler que les hordes de l'armée rwandaise sous le commandement d'Hitler africain, l'extrémiste génocidaire Tutsi Paul Kagame écume notre pays et assiège littéralement la partie est de la République démocratique du Congo, sémant la mort et la désolation au sein de plusieurs familles congolaises de souche. Plusieurs escadrons de la mort à la solde de Kigali sont positionnés à Minembwe, dans les hauts plateaux de Beni et dans des localités environnantes où ils massacrent sauvagement les populations autochtones dans un but délibéré de leur ravir, spolier et arracher les terres héritées de leurs pères et de leurs ancêtres. C'est un secret des polichinelles. La présence décriée de ces tueurs rwandais sur le sol congolais n'est pas une vue de l'esprit, ni un phénomène qui procède de la génération spontanée. Elle relève sans aucun doute des accords criminels, mafieux et autres deals scellés secrètement entre Félix Tshilombo Tshisekedi et ses partenaires malveillants, mafieux de Tutsi Power, dont Paul Kagame, Yoweri Museveni et alias Joseph Kabila, qui l'ont placé frauduleusement au pouvoir contre la volonté du peuple congolais, qui était pourtant déterminé et résolu à en découdre
une fois pour toutes avec le pouvoir d'occupation. En 18 ans des règnes de la Kabylie, les Congolais ont dû payer le prix fort, avec à la clé 15 millions de victimes innocentes. Et ces massacres ont même été documentés par un important rapport de l'ONU appelé le rapport Mapping le 10 décembre 2010. Comment alors peut-on encore supporter sur le sol congolais la présence de ces assassins du peuple, protégés par leur partenaire Félix Tshilombo Tshisekedi et ses fidèles de la Talibanie? Au vu de ce qui précède, il serait pour nous idiot de nous embarquer dans une distraction de mauvais aloi comme de piètres nigauds naïfs pour avaler des élucubrations nauséabondes liées à la sortie d'un soi-disant gouvernement de coalition pourtant illégitime issu des élections chaotiques de décembre 2018. Pour l'heure, chers compatriotes, c'est le territoire de Minembwe qui demeure prioritairement le point focal de l'action libératrice. Hommes, femmes, enfants, fonctionnaires, commerçants, mamans maraîchères, paysans, artistes, artisans, élites, ouvriers, militaires, bref, le peuple congolais, dans son grand ensemble, qui ploie sous le joug d'une domination terroriste et avilissante, devra se mettre aux côtés de vaillants combattants résistants Maï-Maï pour chasser les hordes de Tutsis sur notre territoire. La libération nationale a désormais comme point de départ le territoire de Minembwe. Il est hors de question de laisser encore nos ennemis continuer d'entretenir leur rêve satanique de l'établissement de la République dite des volcans ou l'Empire Tutsi-Ima sur la terre congolaise dans le but d'assujettir tout le peuple bantou de l'Afrique centrale. Une ethnie Tutsi n'existe qu'au Rwanda et non au Congo. Les Banya-Mulenge, longtemps appelés Banya-Rwanda, ne sont que des réfugiés rwandais que nous avons accueillis avec bonté et générosité pour des raisons humanitaires dans notre pays. Mais ce peuple ingrat, fourbe, roublard, génocidaire, tueur, qui se nourrit constamment de visées expansionnistes et hégémoniques, n'a qu'un seul et unique objectif: exterminer les Congolais des souches pour annexer le Grand Kivu au Rwanda afin de faire main basse sur les immenses richesses du sol et du sous-sol congolais. Mais nous ne pouvons pas et nous ne pouvons jamais laisser prospérer leurs rêves sataniques sur notre territoire national. Congolaises, Congolais, patriotes résistants, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, l'heure de l'assaut pour la libération a sonné. La deuxième indépendance, promise par Vuluzi Simo Kimbangu
pointe déjà à l'horizon. C'est l'heure de la révolution populaire, camarades, pour nous débarrasser des occupants tutsi-rwandais qui nous ont tant assassinés et qui nous ont tant humiliés. Que l'Éternel des armées bénisse le Congo et son peuple. Fait à Lausanne, le 12 août 2019, pour le Conseil national de la résistance congolaise. Paul Kaumbu-Tumba, coordonnateur général. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Bazoluka mboka to bandeko ba imboka bakufa. Est-ce que c'est la paix de Roké Kobondela batu ya boye? Point d'interrogation. To boy tozo continuer ko boya. Bo bondela bango te, bo senga pe loko moko te li solo na pe sila parce que peuple congolais sa contre conférence de paix wana. Biso to fo sengeli to ke na bango bongo ti na suka bandeko balandi na mokolo ya lelo. Moi quelques points to mema ki pona ko sela bino analyse yango wana. Na sengi na bino bo commander na bisaki bino sio bo tinde la biso ba suggestion par rapport à ba émission tozo sala ba vidéo ba port merci na ba tinde la kanga déjà ba vidéo ba suggestion na numéro privé na ngai merci na bino nyonso pe na ba oyo ba yo ki message au pona mukwali boso abonnez-vous massivement na ABC1 pe partager image oyo po bande ko mususu ba ebina nte babika bande ko balandi pona nga na mokola lelo mo analyse mukina mimela ki bino ngwana grand merci à ma patronne à maman Chantal Ayao grand merci lisusu à mon pasteur Willy Moutoua ainsi à papa Sami Mboui Norbert Kazadi Silva Mafuta Bled Sakala papa Naïtan Boza Ebele. Quant à moi je vous dis au revoir, grand merci à notre ingénieur Aimé Kasaka et ainsi à notre cordon Jimmy Boembe. Au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Bye. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television. ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC1 Television. Les leaders en actualité, c'est ABC1 Television.